Mbote na bino lelo eza mokolo ayenga ndenge kaka na uti oloba bomesana na nga kaka boye surtout baoyo ezaka mbala liboso namoni bayaya na nga bokoti bambuta bokota esengo mingi komona bino na kati yenge ya matondo perle noire tolobela vie ozotala yenge etambuta. Donc nde na lobi mbuta na nga dio salemba matondo mingi komona yo esengo mingi ya muyama bokota tobeta masolo mbuta na nga mungana esengo komona bino bozokota ya solo bandeko lelo eza mokolo na yenga lelo mokolo na yenga napesi bino bambote bisika nyonso bozwami esengo mingi komona bato bazolanda partout Afrique, Angola, Congo bato bazokoma partout bazotinda ba message vraiment esengo makasi bato mingi eza mbala na bango liboso ya koyoka ba mateya ya koyalo ezalaka choc ezala pena choc bayoka nga surtout na Afrique na kasa so botai na ba commentaire bomona pena nde bato bazwa choc. Donc bayela biso ba mateya lokuta yango ebebisi peuple moto ba mateya moko oyo porter rien à vie mais moto azokanisa ke a vivre selon ba makambo bayela biso mais nzoka nde non parce que bamboka mosusu bakroyaka na croyance na yo te ndeko ba vivre na bango bien. Donc vraiment ba message mingi o vraiment bato ya Afrique o bolanda partout na Bangola na ba Congo na ba bisika nyonso na ba Bukavu na ba Boma bozo komela ngai. Donc izo sange sengo ke bo mona même si bato ebele bozo finga souci na nga vraiment ezala ke ba message o biso to loba oyo ekota vraiment na kati Afrique. Donc sengo na ngeza ndenge na omona ke zo ekoti na kati bato bazo tala bazo landa yango zo pesa nga pe makasi ya lobaka mais maweza komona na poto esika pena o mundele ayela biso lokuta mo na Congo ke bozo vivre vraiment na bato bayaka na lokuta mais bato baza pena ba vivre kana selo croyance wana o mindele ba memela biso mais bozo mona ba réalité en face bo mona comment vraiment mundele azo respecter na ye ba biloko bayela biso te hein. Donc azo respecter en route ya lili matondo mingi na moni yo donc komona bato penza bayela biso balokuta mo na Congo bayela biso balokuta na Afrique mais bango ba vivre ndenge moko te bazoza na croyance ndenge moko te na biso mais bozo continuer ko croire que yango nde mte koko sauver biso bato bazokota bazofinga message o wapi ya kuyalo alobaka bozo finga bandeko basala biso bato na nzela na bango nzambe azali bandeko nzambe azali tolobaka nzambe aza molimo bamisu bakansaka ya kuyala kwa na nzambe te non toyebi nzambe azali mais nzambe aza moto te oke ndenge basalela biso ye na livre ke tata mo mandefu avanda esika moko ayokaka ba mabondeli na biso bakolela na biso nzambe aza na ye molimo aza na ye esprit etambolaka partout esprit wana yo moko yeba ndeni nosozwela esprit wana. Donc yangwana liboso na to kanisa na makambo ezoleka pe na mboka na biso vraiment mboka na biso Congo eza na pasi eza na bakambo ebele donc oyoka pena toza traumatisé donc mboka eza tellement na souffrance moko donc oyeba te makambo ezoleka na mboka na biso vraiment bankanisi na biso nyonso totiaka yango na mboka na parce que touta wana eza identité na biso wana ezali biso mboka na Congo makambo ezoleka même si bamame ebele balobaka ke nonga makambo Congo na ninga kolanda te ndeko Congo aza yo Congo aza mama Congo aza yo ndeko foto yebaka eloko nini ezoleka na mboka na biso botala ndenge bango soki bangombe soki biloko nini vraiment ozomona bamakambo so ondire kaka ondire filme donc ondire eza réalité te mais eza réalité ezoleka na mabele na biso donc yehaki wana toza ba peuple wana o toza na bamboka o eza mabele na biso te peuple biso tozali peuple ya Congo donc tozali mboka neza ya biso foto lingaka chaque fois to landaka makambo nyonso eleka kuna ndenge ba mame bele bokoma olobaki politique ngai te politique so yo kipa ngoti yango ko sa charger nde na yo yango politique lelo elati biso politique mo lokuta ya mboka na biso oyo bato baye kokosa baso continuer kokosa oyo bateso to suka ndenge nini mendeka balobaka ta boto eza mulai ndenge nini
ah tozo kokolala tozo baloka na mbeto boto ezo umela me tongo etanaka. Tongo etanaka eza na mokolo tongo ekotana na kasa mama na mama no s'adresser mingi na ba mama parce que ba mama bakima ya politique ya mboka mama na mama oza na esengo un jour lobaki ngai pe na participaki na eloko boye ngai pe na salaki bo na salaki bo tongo ekotana na Congo bandeko tongo ekotana. Na ye lelo na mateya ya dimanche mateya na ngai eza pona mokolo na yenga lelo nde bato mosusu babimaka bokenda na église mingi nde tolobaka boke beba mingi bakenda kokanga bino bandoki bokoma bandoki sanko oyeba mingi bakenda kokoma ndumba mingi bana nyokutu bakoma bandoki basupsonaka mwana no na ndoki me oyo kutu mama oyebi te papa oyebi te donc na baeglise wana bokenda kozwa binemi jalousie bamakambo ndenge na ndenge esalela bino na babisika bokenda koluka kimia me bozwa kimia te pamba te yango wana te eza vérité yango wana te ezali réalité. Bayela biso bamateya lokuta bayela biso bamateya lokuta na Afrique oke bango bazokwanga nango te toza na mpona kolamusa peuple o comprendre mais kaka ko se poser ba question mais kaka kotunaka barabe bazana culture barabe bazana culture na bango mamindele bazana culture na bango ba indien bazana culture na bango mais siko koma biso ba congolais ba chinois ba japonais batu nyonso bazana ba culture na bango koma biso ba africain to kota siko na culture ya bato esika bokoma bon appétit donc esika babando lia bino facile donc yango wana ndeko tango po bakosa biso lelo oyo ba gagner bakosa biso ekota tina kati ya mikuwa ya peuple moyindo ekotela yo tina kati ya mikuwa lokuta wana donc to muta yeli o vérité o bando finga vérité o bandi ko défendre vérité pamba te ezana ona kati ya mokuwa sikoyo bazwaka temps ezalaka facilité bazwaka temps ya lokuta wana po erégner na Afrique lokuta wana ezwaka temps bandeko bakosaka bazo bongisi alors que lelo po biso to gagner nde na lobi na ba position nyonso même ata boto eza molai tongo esuka na kotana lokuta oyo bandeko ti vérité koyebana ti peuple ofungola miso peuple akofungola miso ne na lokuta oyo bango bazwaka temps ya kokosa baboma bato na Afrique bayebaka ndeni bakoloniser biso pona bamboka oyo ya avancer fallait baya na lokuta donc bazwa temps na bango penza o lelo peuple akomi moto keso ozoyebisa vérité neta boma yo afinga yo ba monyonso oyo akoko finga ne yo parce que yo ozomona makambo ndenge ya omona te donc mondele ayebaki eloko nia bane kosala po akomisa peuple na niveau oyo po akomisa moto moyindo na niveau moko ke ata bayeba bando faire comprendre et à comprendre eloko te ata moto oyebisa vérité aboya vérité afinga vérité aboma vérité donc mondele ayebaka na ye makambo bane kosala yango lelo ekoti me ndeka toloba vérité ata bokondi yango ebimaka vérité ata obombi yango nde ni suka na vérité la mukaka donc vérité ezali vérité banzo la muka même temps nyonso vérité kozwa bandeko vérité ekobima kaka ezomonana déjà ke tozo ko avancer moke na vérité ya lokuta ya ba religion tozo ko avancer malembe ndeko oyo yebi oyo kanisaka eza bongo te bayeli biso lokuta moko comme ke